cœur se réjouit en toi, Éternel. Ma force a été relevée. Voilà, grande ma joie de vous savoir très nombreux. Barési Baza, monsieur le journaliste, très heureux de vous savoir devant, exemple, les télévisions. Showbuzz le 26 juillet, Mastor. Oui. Le 26 juillet, tout ça, on dirait qu'il y a Showbuzz. Merci. Le 26 juillet, c'est déjà demain. Les autres jeudi. Donc, venez nombreux pour discuter. Ma copine. Nada ma tate. Donc, on a remis tellement stressé, nada ma tate, mais il y a quand on sait jamais. Il y a quand on sait jamais. Fali Maswaku. Dans ma présence n'est Awa, je sais pas. Bonjour d'abord. Oui, bonjour Barési. Voilà, présence na Showbuzz par rapport il y a préparation, il y a spectacle, il y a Nada Mastor Azan de Ronabino. Ouais, ko apporter ka apport parce que tous ça na papa moko maman moko. So muninga osa l'événement il faut chama beaucoup. Chama beaucoup. Sa présence nanga yeko memela epé 10 personnes au balinga nga. Et tu maman Madou Dalelo vraiment va décider qui bazaza nanga donc voilà. Mais babi yo il y a des retards trop. Tu as un retard, tu as une révision. Tu as un retard, tu as un bosso. Tu ne comprends pas que les artistes comédiens sont musiciens. Pour présence, maman Linga. Tu as vraiment, franchement, Barési. Il y a un journaliste qui a actualité. Tu comprends tes niveaux de mobilisation des comédiens. Ce qui est bon la musique. Maintenant, ou bien tu as léopard, mais tu as gagné. Pour nous, tout est comme le roi de Bango. Dans les campements, chaque jour, il y a répétition, il y a occupation à Bango, il y a soutenir des leçons. Oui. So ba komi boy et qu'il fallait prester quelque part faire à vie téléphone à sali vidéo. Jiba sali vidéo, ouais à sali vidéo qui date tel to kuta na place boy nga na ozalawana. Ba ya jibe bae donc Congo et qui na force mon a habité aux attentes sur Hiroshima. C'est ça. Ngape mon papa, limbisanga lokwa mpena ninga koloba mingi na bia bata poto mo musique ezonga te. Barési ezonga te. Ta moni basi na bino bo bengisa ba théâtre ba sa théâtre kuna bo seka so bo s'ennuyer. Mo musique ezonga te. Ba ko linga basi no baleki teti. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous comprenez que Angélique Amadélène par rapport à Bolivie. Oui, hello à lobby. Hello à lobby sur la bac ici en Tanzanie na langue. Vraiment biso déjà tous en amour du prochain. Toza bana ya papa moko mama moko ça dit so moni baya sipi boy mama na biso Papa Linga bonjour yo linga bonjour bonjour papa bébé ça va mon amour oui bien bana na toi mona c'est ça bien maintenant oh bébé na biso ya to fort allez bisous voilà comme ça c'est l'amour hein maman Linga tomonyo awa bana na yo na kati ya na ebisa o me beauté ezaka oyebi esengo nanga koma bano balandi musana parce que yo mama na tango boti bana balandi musana do eza musana moko ya malamu ya conseil ya boboto ya bolingo biso boto kokisi ba 45 ans na musana bandaka nona tiena na tatile longité do biso to abo moko ato lobino na sima moi je m'en fous mais na tango benga mama Linga il faut na ya tala nanu nada bébé nanga abenga na ye na ekokuta bango tu bavandi awa ozomona pona ngeze sengo biso tozana bomoko susi na zaka nango na lobaka ata artiste comédien moko akufi ba musicien ba yakate mais bango si moko akufi toye na lobelaka bango bonga pa Linga na yamba bango na fille de l'Ouest ba yebi yango très bien ngana lobaka bolingo ezala tona mingi olobate po lelo nakala mabondeli libumu na se ya kobelela pona mwana parce que présence nanga na bakoko na banani bakoya pe bakoloba comment mama Linga zakuna mais na tango mwana mukia beti mbunda yo mama osani faut telema moi danse nana mingi olobate bino yo yeba kabeta te Sanga we bamongo isiko wananga we loye ntina nada ale we bébé. Na solo bana kimongo et tout le monde est musuba ebita musuba ebita na lobi. Oka la santé on hôpital mais na ye kaka. Na bengi ba mongo tout, na bengi ba nyonso bikolo nyonso biso so to bana mama bana tata moko. Bolingo nde yango tozanango.
comme le quoi moi nanga utulu ba tozala ka bomoko bino pe ba musicien boza bomoko parce que lobi tokoke tokotika mboko ozo mais surtout zana bomoko te yana félicita ki moi nanga zulba mais na 5 ka bolimbi silimbisa ba mpo ba ki no jouer bébé ba ko beta te ba lekisi ya tika te mama ba beta te bi po nini ba beta te po na to lingi bango nde ba bongisa bolingo ekota eza te topinir bango babeta te babongisa te eloko bino bosala eloko mpe bawelelaka eyebani te donc bazokotinda mpe jeunesse na biso kende liboso te ezonga nsima bato nde bazowela na ndenge wana baoyo bazoya nsima moye bazwa mpe chance eza te ndeti bino nde boopesa nde baolanda bino soki bino exemple bino boopesa na baoyo bazoya na nsima bazokana esengo basala mosala malamu bakoma mpe lokola bino bango bana exemple baopesa te boketu ya mwa azalaki ne na raison babeta na bango kaka te mama babeta te boketu ya mwa azali na raison baya te boketu. Voilà, merci beaucoup. Donc, Fali Vaswaku, on a vu pour notre cabinet ça la répétition. Mais un mot par rapport, il y a tout batalio. Le bas pénal qui corrompt pour un micro. Un micro, un mot. Un mot. Ok. Bapangi ya mono, babanto nyoso kezolaka papa Maswaku. C'est-à-dire Mbashi ya kendeti vendredi le 26. C'est ça, non? Voilà. Vendredi le 26. Babantu nyonso. Oh, mukezolenge fasonge ketu baka mwa kikongo kuisa. C'est-à-dire zwabana ozui bakokolo kokolo parce que mono mukezola mingi ba meme. Donc na ba pepe. Yango mikolo bazobenga nga pepe mas. Oh, pepe. Mikolo bazobenga pepe mas. C'est-à-dire lobi tokutana ba vrai chéri bato balingaka biso. C'est-à-dire obenga nga osola nga bien. Présence na yo $10 kaka place à simple so lingi VIP au fouti $15 na yo oyo otala événement de l'année ça dit événement de l'année moni biso nde to kota kamara ça dit so ndeko na biso penser na biso pe to kanisi embala moko to comprendre kaza na bolingo na biso alors biso photo sani so photo memele fox moko boye pour événement esimba ça dit oh stress Yozwa de mafuta mbila misoka patika yango koto ou petiki yango très bien. Michel, voilà ozwa guérison. Voilà, merci beaucoup papa Ringa nga pena moi loketo. Mais kasi eza la surprise. Non, eza la surprise na batuto balingaka loketo wana lobi ba ya ba revivre en live. Malgré santé dérangée, dans l'hôpital menga bi répétition d'abord. On est à maman. Et c'est notre boulot en tout cas, il faut que tu honores en haut. Quand on a bakioza ezali spectacle ya master ya nada té et da spectacle na biso. Parce que chez nous c'est la famille d'abord. Biso so likamboye lelo au monenge mama zolo balobi ngande mama na bango balandinga na boti bango tu bazolanda exemple malamu yanga. Dans likambo so lelo aurait ke ba ke luka grand frère nga na botami na ye biologiquement ba oyamba mo ba obenga fali. Baobenga master nanga vie de loin, baobenga master nanga Adolphe Pakaloui, baobenga phénomène sobe donc baobenga nanu ba o bazara. Est-ce que yoka baobenga baotuna baobenga yoka papa on réagi li kambutel. Parce que baebi que air tout aux arana bango. Dernièrement tout aux spectacle mon ba fali to ka sur 3 heures. Bato balali mais surtout au travail toujours. Donc oyo c'est notre boulot, on n'a pas de choix dans toza awa, bato to balinga nesinga jana statina nga na chango. Image moto saki lobby na tie yango batu to bayebi balinganga baya balanda biso na banzi bino nyoso sepedi poa bumuni ya binu bulingaka mobali ya lulendo luketo électrique ndenge binu bubiangaka lobi bino nyoso buya bokumona luketo wana bulingaka luketo yu tara na bombele bino wangu lubi buya bokumona na kumuni sama swa kumakambu na yi lubi na kurapele kaka bato oyo balingaka biso ke mbasi tozali ebele moni koluba pe bakombu ya baninga oyo bakuzala wana mubikisi lianja et puis lisotoke donc beno kuisa mbasi boya kusekane biso elongo bokusepila vraiment Christian Dose
Koloka biso mutaya mabete vraiment yo zande da banco c'est quoi. Voilà. Donc c'est bon. OK. Amen, hein? Voilà, merci beaucoup. Donc ça est fini pour aujourd'hui. Boya Ebele pendant le 26 juillet. Lobby Lianza rapidement parce que vite fait mon ayo penda message encore rapide. Tout le monde est présent. Un mot par rapport à la fanatique tout. Oh bah il y a un spectacle. Un mot kaka. Baya Ebele. Des mots. Bon c'est là. Kata. Oya lo ba mona ngolo ko ku fe ngolo bi. To boyi ma mususu. Moi to kata soto kata siko ma fo. Faut to kata maintenant lobby bien. Baya Ebele ba c'est là. Moté. Baya vraiment lobby. Ah bah Mobikisi. Solo tata pambola bino. Abakisi la bino lisusu bilingi yangeli. Oyo bokoku tate na moto ya mokili. Le 26 mona na moto akozala. Ah Ozangati na nini ngai na tata tokozala. Voilà, merci beaucoup. Donc, soyez là nombreux. Donc, le 26, on vous dit bye bye et bonne soirée chez vous. Mon cœur se réjouit en toi, éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus. Comme célébré qui a été guéri de sa lèpre, je reviens encore devant ta présence pour te dire.